la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 Oui, salut fidèles internautes, Bambote et Billy, partout dans le monde. Bino Batubo Kolanda. Émission na bino à la découverte au Magibo Kongo na Mongo à l'Axarabino ba venu et puis ba commune bato ba kenda kala bomona kimbangu kala bomona matonge kala bomona ngirengire kala awa na émission oyo ba kolaxabino ba venu ba commune ba place oyo kenda sango na ba quartier. En tout cas wana nazana kwa nyangara na moni yemoko Jérémy la mère Mende alobi babi bangonde bato bakanga awa na nyangara awa bangonde bazana nyangara nelenge ça vraiment base nini base telatela babi bazawa na koya nyangara na elenge ça. En tout cas fidèles internautes bo s'abonner yaliboke na info c'est bozala jamais déçu. Wana nazana guide nanga Guy Laroche ye mutu akogidenga na kopesa un peu bonjour pour tota nyangara awa alors en tout cas bapesi un peu bonjour mais ngapi na zonse ka bonjour donc tala biso artiste de tambola ka ndengwa wa basoda alors bapo za nyangara donc nyangara o histoire nango donc badoko biso de l'histoire boro ezalaki masa so bina boro boro ezalaki nango ka ndengwa na donc on a béni pauvre chemin pauvre donc ngai na ko simba boro oyo maman la succès donc on a victoire donc matimati au ville matiti na likolo na miso makala penda donc tout on met na pauvre longo ngiringoto oya komela donc base telantela bango tu ba baya à pauvre ba na pauvre voilà donc on met là donc c'est aux alakate donc on ba massa to ya moto ba melawa donc ngam na simba boro voilà comprendre mais comment mais pour l'instant comme salle et comme salle ya bibembe tellement ça la bibembe pe comment nango pe na tina susute et comment nango salle de fête ba réunion et ça maka awa donc bato nyos bazali bana mboka ba biki oyo zali pauvre barango ba bezo ça ba desordre de makasi wa pesi yaki bena donc tala kaka yaki kosangana bato zoka bandal bato ba ngiringi bana ngiringoto bana kimbangu bana commune so makala bana so bumbu donc bango tout yaki siège zaki awa donc to ko bazaki te de ko doki mama na eloko o bena donc même po basalaka donc yemo ka telika ke niveau ya bitumba ona aussi maté donc on a Dani pauvre bazo ça de bitumba ah Dani ku di dans matata de bundes kama pambola et si kazali Dani pauvre de bundes babi et pauvre pesalaka makele mingi kanga en tout cas tozo tambola toza toujours na elenge ça na kimbangu tozo tambola vraiment na yemoko na Guy Laroche ngalinga Guy Laroche ameka pe ko yemba nzembula ko yemba pour za découverte tozo tambola vraiment na Guy Laroche le temps les grands caméramen ameka pe ko landa biso ndenge tambo na biso Guy Laroche to la Sabatou quartier auto ça na direction nini Guy Laroche auto ça na lenge ça kaka lenge ça boyebi donc lenge ça ba venir ça na non to comme na nouveauté pas ça mokili voilà to tambola to lo ba place et sala comme ba bloquer ça la combo voilà to ba na pauvre donc to kene pas na nouveau pas ça mokili voilà donc succès de côté wana po batu ba na poto bomona ça yemo tant to ya kuna ça yemo ba loba ba komba batu na ye voilà donc pauvre yango
babi pe koto babi pe mabeli wabi bazara koto kuna tomoni bastela tela babi ape ba mabeli wa batu bakanga awa na nelengesa awa bachapa na bazali voilà ba voler nandi bazatembe belé babiso balali bapongile ko filmer bonde balali mais bazatembe belé basimakanda bazali donc voilà eza mabe donc déporté ah pe babi cabine pesa ya kala cabine ba mbilo za ya kala donc cabine bana poto bato ba lifeka voilà grand pote sur la crédit pe na cabine miko bazo benga grand pote lifeka nzambe voilà donc nzamba poto donc yo mo cabine otika kala yango kwami azaka na kwami ezanga te ezaka kanenga tika kango voilà vraiment tozotambola vraiment kaka ana nelengesa émission suka na sukaki na veni bondo tosukaki na veni bondo ngo bazaka na nzetali dame kuna na veni yolo tozokoma ti kuna toyebi ke bakolikoli bavie munge bazali ba président toko ba jofo ba mipro baza tellement exactement nde tokuti bango ate puisque d'habitude bavandaka awa na mukonga koba bayi bakenda sango babi ke non bazalaki ebele misusu mpe bakufa misusu mpe batikala mais vie munge aza toujours parce que vie munge mutu abomali dame aboma ngandali dame voilà aboma tosa kopo afungola ba na awa parce que succès tout amemango awa mais tellement tolinga bino mi baboni na biso totamona bino tokende tu na tosa kopo esika botamaki et puis tolakisi bino Olympia tokita movenda tozamina veni movenda tokena veni ngiringiri tozotambola tuka ba commentaire ba j'aime et ça la biso bien toza na commune na Kalamu poto président toza toujours na commune na Kalamu o to sali deuxième partie na biso ya commune ya Kalamu na guide nanga La Rocher hier zo l'action la place kenda sango baba o toza na direction ya Elengesa on direction Elengesa to continuer so tambola babi vie mungi akimi na ba staff ezawa tomonaki ba mabeli wa tomoni bana na ba moto banani Kombo Kimi batasika toza toujours na Elengesa toza tué tomoni pe maître Wali Nzambe aza ancien na Kimbangu awa pourquoi tu viens ancien puisque bato ba Holanda biso bato musu ba sala ba 40 ans ba 30 ans na ba poto ba musu ba sala ba 20 ans ba mona pe maître Wali quand même maître Wali aza toujours na musala na yeto moni ba instrument za maître Wali bonjour maman boni santé Kimi ezali boni sangwa ya quartier Kimbangu surtout Elengesa bato ba bi Elengesa batika kala ebeba baba sango yoka na rasusu te batakala kala pe mingi bakufa na ebite maître Wali nino koyekoloba pona baike ba Holanda biso leo na émission na biso Elengesa bo ezanonga ndenge ba journée ezalaka lelo moni makambo mususu lepe makambo mususu mais na ngonga oyo na Elengesa oyo Elengesa ezango normal voilà etubele yango nesko mte salaka rage nde na Elengesa oyo voilà ngani na mouvement na chez awa ça fait combien d'années maître Wali za Kimbangu puisque tozenga tokutana ba siente ba bevenement nendo lekana Elengesa oyo puisque kala babaka bakuluna kala mais lelo tomoni moi changement pe ils dit à quoi bon na kala ezalaka te na kala nde ezalaka nde ba maître oyo ezali ke eza te mpo baluka makambo voilà ba maître ya sport banini ko protéger mabele na bango voilà ya milito nde tomona bakuluna oyo kuluna eza ndeki voile voilà après c'est numéro 9 bata bakoza pe na besoin ya musala na yo et ça peut bien numéro nanga ezali et les carapés et les caca tous les deux numéros nanga voilà na orange et les caca et peut ça numéro parce que bato baza pe besoin numéro na en tout cas o pe akozwa numéro nanga soka yevema omona be prêt voilà musa kitoko penza kitoko akomona pe drapeau ndenge ezali voilà numéro nanga ya officiel eza 090 tiens nous 00243 90 kende siko 633 10 na suka 10-12 voilà donc numéro à maître Wali ngwana mususu eza nini orange ya orange
00243 80 combien? 84 9000 890. Voilà. Donc bino batu boza libanda, bino batu boza na RDC, omoni ke mutu kezo tungisa yo Maître Wali azan espérance makasi po nelenge sa eza Maître Wali. Donc ba bote na ba kana basima. En tout cas ben le bote mais doena ba on Maître Wali. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez continuer toujours au Tambola. Sans te goûter kana mutu. Tozi moi interview. Tu Tambola toujours. To soka que dernièrement na avenue Bondo. To qu'est-ce comme au Venda. Et puis to kende Olympia. To qui va Kingabo tout. Tout le monde a place. To ba place sala. Tina émission na biso. Voilà. Maman est journaliste. Au Congo quoi. Voilà. Donc on a place sala sango. Sango place ba faire Sami Miguel ba kota. Voilà. Voilà. OK. Voilà. En tout cas fidèles éternels toujours Tambola toujours. Toza on a venu Movenda. Avenue Movenda yangoyo na mon le grand cameraman Alexis Bino avenue Movenda eza avenue o eza munene eza na pont na C je crois Movenda eketi ti yolo parce que na kalamu na Movenda batia pont na Nyangara pe apparemment batia Nyangara pe na pont mais ce que pont écoute ça va te belé pont écoute ça va te belé ça pour Movenda et Movenda non voilà tozawa tozoa Maître Paille. Maître Paille parmi le ancien au Oumeli na place où tu s'appelles Maître Paille. Tu m'as gardé une interview. Après c'est pour moi histoire mouké à milliers oyo ya Movenda ya Kala Mundenge et Zalaka. On a toqué pas ya Maître Paille. Ah biso moi 2 mots na émission na biso à la découverte. Bozo mona ba quartier na bino, ba veni na bino, ba ndeko na bino be bo mona kala, bo mona ba ka na émission. Tous on a la recherche. Tous continuer toujours ensemble. Depuis 1989, voilà. Tu bandi na ba kombi. Ouais, ba kombi, tu bandi na kombi. Tu longa na ba kombi, tu continue na ba mitu comme ça. Ba vélo transporteur. Les deux tous na ba DC7, ba sprinter, ndi on to sala lelo. Tu bandi musala kombi donc moi kala. Dans la 1989 wana obandi ozaka ana kimbangu kana Movenda awa. Mais na 1989 na nausa na Bongolo. Kimbangu 1 na Bongolo. Voilà. Mais ti na ba 90 to esiko na Kimbangu 3 awa. Kimbangu 2 awa. Maintenant ti lelo to continue na ba transporteur, to continue na ba sprinter, on to sala ti lelo. Banda pe na banda boulot na nga jusqu'à présent na joie le remonter réclamation bouye. Exacté. On a mettre pays au bandi yo mona nous conservateur parce que bato balobaka le côté tika bata misala maboko parce que tout monde aka mutamisa maboko musako ça na jour moko ko sango pe dans un mois alors c'est sakaka mutu en plus balobaka que pas négoza mususu soki pas na bino au monde que le connaît ça ngo bien aller au changer et comme l'homme c'est de mettre pays au travail ka pe karabongo. Non. Bon, tout ça différent. Au moins, nous savons que la vérité fait ça. Si vous avez la vérité, ok, les boussous. Si vous avez le couteau, ça, ils ont mal. Voilà. Si vous avez le koufi, vous avez le roulement de koufi. Vous avez le pièce, vous avez le koufi. Comme ça, après, si vous avez le sommet, moi, que après, si vous remplacez, c'est tout. Parce que vous avez belé bazolanda yo, vous avez belé, comment vous avez copa mituka, suite. Il y a des chauffeurs après nabine bato bobongisa ba mituka na bango faut oyebisa bango parce que là bato ba kanisa que non bino bokoma ko coopérer na ba chauffeur na bango soki pas neza elor mususu aye ataliso yo taxi pe prix na marque mususu pe chauffeur wana lia après bato mingi lelo bakoma ko mona copa transport net ezara kitoko te nino ko lo bana bango. Bon, batumsu basala yango. Mais ngana sala yango te. Voilà. Batumsu basala yango azo coopérer na chauffeur, OK ko coopérer ne wana chauffeur les amabi. Biso za lo ba docteur. Muta malade ya ayebisi OK, nazala malade boye consulter au sali constat na yo, na moni pa na boye eza pena ya solo. Si mané à partir de wana sur des pièces oyebisi que somba pièce boye a sombi pièce yo remplacer. Mais OK ne coopérer na chauffeur o soki ndeni bon d'aébiter o basala ngo mais ngana sala ngo te. Depuis ngana banda musana ngati lelo. O ba yebi nga ba yebi. To pesi pe ba te belé pas ebélé to pesi ba te belé vie. Ata poto azoti na mituka biso tozo gérer awa na osele misala ti ezaki moko et comme appelle 10. Voilà. Et ça le peut le moi société mo biso sali ba ta poto belé. Mais on netike o na sala musala bona coopérer na chauffeur na éviter. O ba to basala ngo mais ngana sala ngo te.
donc na bato ba Holanda yo bato baza misika baza ba problème peta muso mi tukana bango côté ba kendaka nango esimba kate pona bazwa o bakozo na numéro ni bozunga na 089 99 24 047 voilà ou bien na 090 11 34 739 voilà tous a toujours semaine mon venda na coin mon venda numéro 28 voilà donc na coin elengesa koni loko c'est so pona avenir Movenda parce que na ba découverte dans autre côté ba pe tant on social Movenda nini o ya malamu mona na venu oyo na quartier oyo o ko ebisa biso bon na Movenda awa iloko liboso boyokani voilà donc tous a boyokani makasi si on a ce problème en tout cas suivez zanga ti ba ça le suivi ba holandela yo voilà oza likamo même atana l'état so ba tali que te likamo ça les ana ngoya lukuta ba ba ya ocha yo poids comme ça likamo na olonga likamo na ana Movenda to apena na problème te tous an na bolingo tous an na boyokani donc le onde to na ngoya courant ça bien mai ça bien courant sécurité na butu sécurité na butu ezali mais iloko ato mona ka passe awa et mon police ba tracasser biso donc tracasser la police donc tracasser la police beaucoup vandaka bo pas bo mona kaka dit pour la police côté soit keti moko boye ba mo kanga ba petit ba mécanicien ti so ba kangi ba bino ba mettre bolandi soit ba komi bon no pesa ba mbongo lo ndi ya passe tout mona awa ya ngwana la tracasser mais comme to solo la peut déjà na souci to za pembeni to yebisa bango o baza ba kuluna te baza ba ba jeune bazo ko musana bango voilà tout ça la bango pour vie ezala bien mais to comme on a ba tracasserie bon tout le monde sikoyo bango échanger moi muke bango tia biso sécurité soki bato ba uti musika ba ko tracasser biso so to bengi la police ne so pembeni en tout cas Bayaka va intervenir so ba kangé ba mécanicien faut batika bango gratuitement ce que presse elenge ça ezaki prince moko yo et umelaki ezaro bongate aujourd'hui président biso Fati Beton azwaki temps ya kopesa moi fait vert pona ko bongisa njela elenge ça izo ke timakala na ebite impression no ezanini bato so bazolela makadama ngo esamba ki makasité ba miso bazolela musala esamba ki malamu te esamba ki likolo na ebite pona yo impression no ezani pona makadama elenge ça non makadam elenge ça en tout cas esali biso bien toza bano to botami na ba makala to kotama makala banda to botama to tsala komona goudron te na makala vraiment mais lelo Fati aye atie goudron yango nezo kende ti ezo progresser to ebi ke za musala maboko za technique na technique ezala ka musala ko sala côté musupe compliqué yo ko vanda muko réfléchir après lobby oyo continuer voilà donc to ebi ke ti ba sali yo na côté ezali ko déranger bango to moni ba zongi so c'est que ba technique mususu ya ko sala ko ba bandela ngo bazo bandela donc musala eza bien voilà so tsepeli utu makasi po ebi mati ba passe comme ça soki et komi penza nzele ko malamu biso pe côté clientèle et on merci beaucoup merci beaucoup maître Payi pour na ton pessimisme en tout cas fidèles internautes bo s'abonner kaka na info 16 toujours qu'on continue ko tambola to suki ate to kita muke Movenda to la sado Movenda to matina sekuna bo mona nde Movenda ndenge kuma poto matali susu ti bangunza to ba côté de suki ado bo s'abonner merci beaucoup maître Payi et puis bonne journée merci beaucoup OK puis voilà to continuer toujours to bimi libanda awa habiter talaka maître Payi na été ce qui a bossé dans les camo parce que to bimi libanda to moni ko mi to ka bébé libanda ezé bato batika et kufa ko bongisa ngote ou bien ndene les amis tout tout ça là mais ba misupe ba plateau ba na mbongo te na minute toujours c'est la bango ce ba na mbongo to ça le musala bango donc c'est ça quoi moi dédicace spécial bien pour na bossa que ça va dédicace pour ma banga la bosanité mette kambo to kemba ne sika moko to wala boulot sika moko voilà bon nzamba sali lelo ya so mécanique les États-Unis vraiment kambo wana bosanité donc ma kengo kambo wana bosanité na estilika toujours mettre rambo wana électricien na ma makasi ya koto voilà yende mutasimbi siko côté électricité awa wana mettre rambo voilà tout ça quoi en tout cas donc c'est tout en tout cas merci beaucoup aboka bonne gena bosa ki go se mettre a boka mabanga na na bosa ki fuma yango na zongise lisusu po asa api wa dédicace na moni aboki ba mettre wa sala na ye pina ba musaza merci beaucoup maître biso de côté musana biso.
En tout cas, fidèles internautes, toza toujours awa na quartier Kimbangu. Merci bino toza na avenue Movenda. Tozo zwa baiki o bavandi na Movenda, bano bakoli na quartier oyo, ba mekabe ko betla biso ma solo ya avenue na bango. Tozi ba maître Ben Elengesa, bomoni makadam ya Elengesa, bomoni batu ba impression na bango par rapport ya makadam oyo bazo sa ezo matati makala. Bo sentir que non, changement ezali na mbuka na biso. Toza na Movenda awa, tomoni ba jeune o bato la bakeno Kimbangu eza quartier ya bakulu na baleke belé, mais na kotama na biso tomona ba jeune belé bazo sa na ba musana na bango kaka musana maboko ndeza musana epesa kambongo. Na tatu na la rocher na mobe jeune frère nanga avandi wana. En tout cas, na kosenga e permission nazo ya na Teni Musendi. Teni Musendi na kine eza teni ya boulot. Eza vraiment teni ya boulot. Parce que voilà, eza bato ba simba kambongo. Ero omona e alati Teni Musendi, teni ya cop. Ndenge biso to bengaka teni ya musala. Oyo azo kote lango na se ya mutuka azo longo lango bapine et puis na pokwa tanga kosokola autre le bagake non tango mutazo longa Teni Musendi azo changer teni okoyeba ete baza ba jeune oh il faut encourager ka toza ko avancer et puis ya ndeko na biso en tout cas voilà vrai Teni Musendi vraiment ya vrai Teni Musendi mais ya zonkion donc combinaison vraiment ya zonkion ya musala en tout cas on a pesi bonjour na ndeko nanga bonjour maman na olingo pesa biso kombo na yo puis tomoni yo awa na Movenda oza mwana Movenda oza mwana Kimbangu ou soit oyo na okaka pona cop na yo nga Movenda pena parler sur akundi mutolo pe ozomona ngamba lupango otemi azo sika na ngai OK wana sika na staff na moni FC Renaissance donc c'est que yo sommes de fibo boss de wana équipe na kumisa boss de caresse.com kombo na ngai nde bon boss de caresse dans ambi boss de caresse voilà un mot pour na Kimbangu Movenda changement eza ou bien makambe koma simba na micro bonga za micro na ngaza voilà Kimbangu na sali constamment na parole ka oyo lobiki Kimbangu mingi kile sango ke ba kuluna baboye boye tende ki ça c'est tambola mabe koma partout vraiment na ba commune nyonso mabe koma na ndenge ya Kimbangu pe kani ya terminer za avenir mo ben très cadré mais ils ont ba tourner bazo quelque part par-ci par-là ni bazo quoi ils ont mbuma moko 5 mbuma na elle n'est trop de barandinga phrase vraiment mais à part ça venir battre misal tout le monde filmer là ba camion tout était mité ya pe ba bongisa yango vraiment et sur zongi beaucoup tanyo sur eza télé mususu ke ko sala ils a bien venir moko ba jeune ba ni musala mais tout ça comme production pour production tout ça mboka mo social non eza non té misala pe zate à part ndi mambo tambo à part ya fatide qui m'a ramené au Simba tous les jeunes de dossier pendé boy ba ya musala va musala hier comprendre où eza garage tout benga mututé to benga mututé ils a volonté mutu ya musawa ya ça asala yango maman sko ni ko ba na veni Movenda nini o isala sa na veni Movenda hôpital moko ezaka awa na ebité bar moko ezaka na Movenda na ebité nini pesa sango awa be batu ni na kombo o ba ningisaka ba Movenda poto ebape na ndenge ambiance to ndenge loyenge na ndenge ambiance na ndenge logique na ndenge nyonso bon ndeti singa parti mtamsala na via mututé mais ndenge to mona atake ba voilà to zana ba vie ba artiste to kenga monde artiste po to lobie lo to longelo na longelo roté taso ba mixer pe na Movenda na Kimbangu voilà na Kimbangu ndongo mo Kimbangu maré po ande to kara ke non to bimisa te mais to za o déjà ba bima maré ignorance te ba iba boy la biso ba vie ba massa ya génération à génération Kimbangu to bimisi ba jogo pe to zaka ba jogo to ba to bi parce que to zapeka na bango ba kombo na bango ça pe biso bien bon ndeti ba jogo te na ndenge ya ndembo pena na petit na ngapena grand gardien o pena yamba équipe amuni ne ba petit na chiram voilà grand goal o pena mona kai ba donc ba bête équipe yo presque boyebi ayamba pena Renaissance donc il a publicité mais dans lobby o yaza ozobi misa ba parce que ba na commune ba griffa pe ba tuna bango ba tu mususu pe ba changer histoire ya venir na quartier na loba yosko les avantages pour toi et ça biso pe bien bato ba Hollande biso et donc ça publicité ça que on est ya quartier na biso
bon ndeti kana okumisa ndeti nga chauffeur mécanicien voilà nga te na okuluba wana voilà mais malgré ça musala nga naza pe ba posa tuna bato nga linga na vie na ngai voilà on va na pe place sans CP je na yemba bien je na la bien je na beta bale bien par rapport à l'activité mon ya salaka les msunga na fronta ngote mais na sepela nango comprends mais ndingi ya venir movenda pena toza ba jogo ne ebisio puis toza ba musicien puis toza ba danseuse toza ba danseur toza bien auto na webiso pe ba artiste misa maboko bazali voilà comprends non on ndeti o te mangambo petit frère na ngai pena artiste kokotika kokoti mais aussi ngo chaînette kaka ndika aussi ngo bag vraiment comme toi ba artiste pena o pena ebisio pena lisoloté les enjeux musuka ne to les cartes de kutana bo les musupe o sala le rosa posa sela et ça biso bien ça peut aider bien ça biso bien to zape contact na ye jour à ça kabilo on a biso to za na pona ko laksa domaine na biso ya biso ba kinois biloko malamu o biso to sala eza vraiment bien merci maman en tout cas peut-être message on a pesika na bana tu ya kimbangu pe message tu na opesa comme jeune nyonso comprenez malgré ça tu es bien mboka ebonga parce que nga asire ebonga mboka ebonga ebebe ekutanga una salaka comprenez mais entourage au monde était na baba ils lisanga bato mabete ils sont tout monde ba chauffeur bazanga mbwana oza ba mécanicien tout monde muto mtaye musana na ye so mka buto ini muto mtakenda isika les appelés sika moko vini tous ans poser ba jeune pour venir za biso ba jeune biso on doit comprendre parce que vie ezara ba circonstance parce que lika kolata trop ya linga comme ne saleté te azaka soin kaka kolata eza posa mama yo ba ndinati kunati couper bo na zala ka boy c'est ça oh ebinga ebi habité jeune wa plein linga makambo eza jeune so pe jeune linga musala msona linga musala te et on tema mone pesa ngambo ke ndara musala mais na makambo nango na lingaka kolata eza posa mutu kolata eza mutu amesa nango compa mutu muso mona possibilité te ngana OK place ba boaki bilo adesa ke baso na ponyango pena atamta ligal to bunda pe vraiment merci beaucoup en tout cas toujours continuer merci beaucoup pour na ondimi ko lobana na micro na biso ya info 16 émission e ko lekana info 16 donc so kotika na YouTube ou betika ka info 16 romona émission oyo Rolandango et ça biso bien en tout cas merci beaucoup toujours continuer toujours ko tambola na Guy Laroche toujours vraiment parce que na yebi yo pe parce que tanga eloko lisanga voilà ba PCR moko nga na yebi pe mabele o ekiri ki fo ndende voilà pe na même tia bala samba parce que moi ngoki manga moi ni yo mi bombi ni te ba vi na ngai puta yo pota su mutu ma kasse na kimbangu na ni to koto d'artiste vraiment na zabe pas voilà mutu abanga TVT ba binga déjà artiste vraiment na salité na salité mais t'es artiste oh yebi voilà parce que m'écouter nga liba ku fona loba ba bomba la ngam tema sandu uti voilà ngana be kiri ki fonde ne parmi kiri banana bonita banana botama we kangara kimbangu peda na ota ku communauté comprenez tina ba télé we bi kiri ki fonde mais yo mi bombi o ngera oteka ngai ngapi na teki ka ngana osangu sana nga merci beaucoup boko ba binga na mi bombi na parmi ba star pa kimbangu ngai pe na bon na mitie na kati te ngana sala na ngai voilà merci beaucoup on est vraiment ensemble avec la famille bomoni on est vraiment ensemble quand on va te baraka non qui na commune à Kalamu artiste baza ebele donc en tout cas merci beaucoup tous a toujours côté mato qui ne tina pas movenda bato ba kenda ka mona mena ma ya Kalamu to mona pont to kende après movenda nini Kingabwa to la sebino Olympia ba peu cela pe sango to la sebino bato sa kopo et puis to suka na venir ngiri et puis la prochaine de l'occasion matati makala on est vraiment ensemble bon s'abonner na info 16 maramba bozalaka bota to se de musala na sengo na sentiment kimia malgré moi. Activité moni dendo moni pena dendo na éviter première fois na mona mingi ba mibali mais leo na moni mwana mwasi et puis mwasi kitoko azanga ngala technique lelo to ko mona ba komo kanga ba fina ba crime aluka bodia rolata aluka soki nini olieki atekaka ma chérie bonjour na roye ba kombo na yo
Bélange namoni ozosala dendo kitoko bona ebité osala ngo depuis kala bien ndeni osala ngo depuis kala osala peka awa osala peka ana movenda do dendo nde awa Bélange tomoni dendon bacuisse ozwa pene makasa okende oluka babiloko bajeune fille mosusu ero esi basokoli batie babote baokoluka bashida na yebi te Bélange yo mpo nyonso oteka oteka mpoza mosala mesa nango nakola kaka na koteka mama biso mpa mesanisi biso kaka na koteka yango mpe tellement keye na 6 classe bon namoni lelo nasala eza kaka koteka mpo grand mtia na biso anda osala ntango ye adeplace abali akei ndenge natikali nazwi relève wana na oteka en tout cas merci beaucoup bombona baya tomeki dendo na biso tosombi tomeki bomona en tout cas merci beaucoup na Bélange na courage aza mpe kaka na avenue Movenda avenue ekenda sango avenue bajeune baza kobunda en tout cas tozo continuer toujours route na biso merci beaucoup. Donc oui voilà, quand on est toujours dans le quartier Kimbangu, dans l'avenue Movenda. Pour moi, on Movenda na elenge sa to kititi awa na direction na biso awa. Na moni pe ndeko na biso artiste avant na moni azda koyemba. Yona sepeli na yamba na poser pe quelques questions par rapport à image, par rapport à kilelo parce que tout le monde qui va inter ba hotel koningisa. Yango kakati RDC ba artiste baza tellement ébélé, ba misupe baza nanu ba bimite, misusu babimi ndeko nanga na monia vandi ana PC bonjour et puis à se présenter bonjour bonjour oko pesa biso kombo na yo et ça biso peut bien kombo nanga artiste Chai la comparaison n'est pas raison Chai la comparaison n'est pas raison c'est to moni na moni papi kakol na yo nani Maduna Mbonda voilà moni mwana suka mwana yo na bimisa voilà yeyo donc yeyo vraiment mwana mais c'est biso loko moko batu ba yeba pour comment on peut ko kango ti comme no makasi hein Chai voilà Chai moi interprétation na yo to yeba qu'est-ce que tu prépares ou au betaka déjà aux en groupe ou bien aux quoi viser ouais tu betaka déjà na ba phobie so les obinisa monde ki lelo doki voilà ça wana déjà pour te préparer le mot kaka na Congo voilà bon préparer nini kaka na Congo mais quand peu ko yemba biso mo leur moto e ba pe ki lelo ngoti poto yo ka pe ki lelo ngo ebele to ka pe Chai ko sa biso pe bien wana utikata kati po bi musique ali ka mama kila vraiment kaka na Congo magamba bwende to sobona kulala banzala peuple congolais ya mesana biaga ya Congo yango yekomisi basi lokoso asengi yombongo na tongo na butu demanda kabelo c'est moi qui donne sogi na pesi de na bimi escro likolo na bino to fota ki bino bo pesi bokongo na Congo libade safroto zo defa kolala banzala esi to mesane mboga moto ya kibampiaka banzala na baba babwet banganda tozo langwe voilà merci beaucoup na okiba biba na okiba biba ko yiba donc to lingite ba yiba ngo po eza œuvre na yo biso minga pe na za artiste to protéger ba œuvre donc to lingite to yo kango côté mususu et ça biso pe bien té en tout cas merci beaucoup to apprécier vraiment capacité na yo na ebité okobwa que biso soni ba bilongo la chapeau ba mo le longi na bien Taba dega maman la bonza be boga bozo bomba boza beau garçon abe sou mwindo voilà sera facile on a kilelo ce qu'on a kilelo ana moi aza vraiment jeune na kilelo wana boza ko envisager ni na kilelo boza besoin production ou bien boza dans bateau déjà baza ko produire bien bon eloko to singa soutien batale za nango to singa va soutien donc il va soutenir biso za ko soutenir artiste voilà za na biso sauf comme da CPL na eloko ano sala za besoin produire za na numéro ni arozwanga na plus 243 90 45 voilà 50 747 c'est là biso loka suka poto oleka leka po talaka tezoaka ouais en tout cas l'inspiration c'est bon mais nous avons déjà un producteur bien moto à demi engagement déjà Zali
te donc producteur nazaki na ye Yannick Moulele malheureusement azongaki non mais alingaka ya bwetala suna ba confinement ba confiner bango lisu donc malheureux la minute vraiment donc babi ko tshela mboka nyongo mtema ti pour la lanzala donc o ya mona ko soutenir artiste voilà numéro pe ngone sapesi donc la maman ya ba journaliste Maki Bokongo donc wa zo sala ke mboka ba journaliste vivre waouh donc yé azana tchai donc on peut ba soutenir la roche donc ensemble tout ça pour tchai pas ça les kinabiso voilà tout tika epete ba tout ki mbangu bazana bamba na ba nord azaleki tambola lebe to tika été to aider voilà na bato tout bon nga ko aider bato bon soutenir yé tout en esprit qui nous t'aime ma bête vraiment tant tout le monde dans la œuvre na besoin œuvre na et pour la té comprendre azan trop jeune azan petit vraiment donc alinga sa carrière na donc il faut bon aider voilà merci beaucoup La Roche merci beaucoup à Sermelo Moko nalingi plus Magi Bokungu Mongo de la presse congolaise donc na rolingate au sala mingi ya yo de peur que baïba donc partout na mbonda pazana partout na mbonda yo lobite pado na mbonda yo mona suka yo zali kama lo batela yo simbi mbonda ningi se biso na no ko cameraman yo bo kaka ya beta bazo mandela zo beta ça biso bien yango babyo saka maboko mabe padubo punga chigo dudu pado zo beta mbonda ye chigo dudu Pado beta mbona ye baya ya bosu denire biso to sana talente mama to sana tala ye to zo luka soutien vraiment soutien ya la roche nanga soutien ya Magi Bokungu nzambe Bolegisi babi bolegisi soya bolegisi voilà padula mbona to boya babomba voilà bomba doki artiste aza numéro de bandeli sous voilà 143 90 75 50 947 so bengi o ya magilelo e mogoda. Voilà, merci beaucoup. De Sepeli, on est ensemble en tout cas vraiment. Fidèles internautes, on est vraiment ensemble. C'est la famille. Bomoni Yemoko artiste lobi babi Kilelo. Kilelo ndeza bango. Hein, Kilelo ndeza bango. Bango ne batu bazali kotombola. Kilelo bango bazo binisa, ba misusu bazo somba ba vie. Ba 1 million de vies bazo somba na bambongo na bango. Mais ba jeune talent oh bazo lingane ba bima. Basala naki bango. En tout cas nous sommes là toujours pour encourager bango. Bon s'abonner massivement. Numéro ne yango wana oza besoin au soutenir yé. Ba studio be comment nango moins cher na bandako. Obetika papa info 16 pezali wana pona ko soutenir yé. Biso beto otika numéro na biso olongo bi meseloko bi obengi pe biso. Biso totie matériel na biso pona yo. Tozi na studio, tozi ba production na biso beto ça la paix pas publicité na. En tout cas merci beaucoup, on est ensemble hein. Na éviter dernier mot na yo. Dernier mot na yo. Balobi tolo baba sonini doki. Donc c'est là bas soutien la bino la pessimo de papa na notre poto. Donc artiste la bino yeyo. Mais moi ba bien no ba Hollanda. Ah ba Yannick Moulele ba Marina di Podoki. Ba princesse Daisy na Nigeria donc na pesi ba les pères Moussé c'est ba papa Bill donc ba mbote. Ba tu vois cha petit là ba makambu donc na et au Simba. Avec moi la Mungala. Voilà, moi na Mongo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, fidèles éternels, toujours à la découverte na biso. Ah bon, mon inga na zana point Movenda. Na trémi vraiment na pont ya Movenda. Pour Movenda, apparemment la Rocher a me campé ko expliquer biso parce que nga na moni pont Movenda awa. Yango na zana pont Movenda maya kalamu. Ngambo wana parce que ba déjà place moko de circulation bato bazo le kana bango. Bazo bango te parce que baza ko le kana bango. Tozana pont ya Movenda awa na ebite la Rocher. Ce que tu traversé pont Movenda. To komi na yolomba na moko bendeni. Te tozaka na kata kimbangu kaka. Na kimbangu ekabani sama ya kalamu. Za makambo de bon bato bakina nzela ba Kongo bato bakata na maite.
Mai et Kabolaka, deux communes différentes. Et donc, tout ça, on a quatre Kimbango. Donc, moi, on y a sur Kimbango. Donc, deuxième Maïndé. Ils ont comme ça, Yolo. Maman, Kalamo et Kabolaka Kimbango, na Kimbango. Mais dans ce qui te fonce, les choses qu'on a dit, tout le monde est-ce qu'on va Kaboli, Kimbango, na Yolo. Na Yolo. Ah, d'accord. Mais. Cosa batute. Voilà, tout ça, on a pont, il y a Mouvenda, pas Mouvenda, Angolo. En tout cas, fidèle internaute, bon, mais qui est un peu pour s'abonner à la chaîne Abisso Info 16. Babi, mon vieux Tito, c'est un beau kelengi. Babi, un beau kelengi. Babi, un beau kelengi. Quand ils ont RDC, Babi est toujours à la découverte. Venir à quartier. Bon, on a tous allés à Wana, pont, à Mouvenda. Kaka na vena Mouvenda. Bon, on a les gars cameramen à cause de Bisso, Lino, Nyonso, Amekapé, Koben, Namso Chikuna. Parce que tous autres contenus toujours Kotambola. Bisso, tous Awana. Oh, Maya Kalamou, sous les apocats. Sous Yolo. En tout cas, il y a un invité, bonjour. Aux accords, à côté, tu peux quelques questions. Sur moi, Zali. Attends, d'accord. Je crois qu'on ramène un zoapende, on a soupé, on a posé. Dans mon on a babidon, il y a maï. Comment ils ont passé ton dernier? Bon, koto mai ezapena moi passe. Mai pena ezapena mai zobima koto msezobima te. Et umeli koto na kimbango koto mai ezapasi koto. Mais za kimbango mubimba beka a. Bon, iza kimbango mubimba fo pena bazwa solution ya mai. Mai ezapena moi passe, mai kokangama kangama. Toka mai fo ndo automatique oyo toka mai mapango za na pembeni ya. Mai ebima pena tote. Mais courir au pour ça mon kiba toi l'écran na bango. Mais courir ça nango bien côté oyo. Mais courir ça nango bien mais courant osko isa bien malgré ba commune moi bon bakati courant na bukindo chaque fois na moi bakata chaque fois na moi. Est-ce que ba pesa communiquer que ba ça c'est misala ou bakata katika bakata. Ba pesa biso communiquer te mais ba okata katika bakata. Mais tout le monde est ça bien boza côté la sécurité ça la normal côté oyo. Bon, sécurité, ça la peine normal. La boutou paye 22h, 20 euros, route ma pose normal. Bon, coupe mana aux normal. Sécurité, ça bon, tout 5 ans, le gouvernement a bongissé mon courant, mon maya sur le social, ouais, ça dans mon mois niqué. Il faut pena a bongissé un pour ça la bien, maïs à la bien. Non, c'est pas la peine. So mai comme bien courir comme bien tous à la l'aise. Parce que jeune bola l'année pongi. En tout cas merci beaucoup na Sébélé. En tout cas merci beaucoup. Bon Monique tant que luka mai bi maiza moi passi et puis courant peut tout le temps ko kende et ça vraiment moi passé. En tout cas quand les to loba malé mais vraiment nous avons vraiment ko sunga. notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,